Oui, allô, bonjour. Ouais, Zalinga ya Edu Wakushika. Bon, nous toujours dans la préparation de l'émission Nabiso, nous allons kaka. La fin de mois muke na bibon, idée moi il na bibon, na sala moi vidéo moko boye pour nous relaxer na bateau balanda Nabiso. Et ba mona mo muke baza mo muke idée ba yeba ndenge ni ba émission Nabiso l'éclairage ya Waku News. Zumona. Nazalia na fandi na zana parc moko boye. Tenza bien. Ça vraiment beau. Et nous avons préparé une mission pour donc éviter de yamba la prochaine zomona au moni ezala air moko boye muto kansaka ke non bo pelisika ba caméra mbala moko masole bandi non esenga bena zapna travaux le travail pena équipe mizawana pour analyser la personne au boyamba comment elle fonctionne zomona muto boyamba face à la l'aise zomona émission pour la kitoko za la calme mutu wana fo bo étudier mo moke ndeni boko solola na ye bo chema la l'aise te zomona yango to sala er mo analyse na fandi na mona kaina notice na zoeba déjà programme na ngani ozala thème na nga déjà la question ni na ko poser invité na ngai tu vois un peu comme ça. Donc, tu as tout brutalisé, tu as yamba, au côté de la vie, tu privé, tu es mal à l'aise, et ça l'a bien été. Nous avons pu éduquer, tout, pour nous base à l'édifier, la masolo est bien. Les alatés que non, pas de rubanga, que non sera yewana, non. Donc, bit n'a pas vraiment éduquer, édifier, tout. Pour maintenant mutozo implice zomona pour communauté na biso avancer vraiment zo senga ba bloc moko bo parce que to yebi moko na biso ndeto lo ba chacun de nous azali quelque part expert ya likambo moko boy zomona ce que pona ko bimisa ba mayele wana o moko na moko azana ngo senga moi courage moko boy ko solola na batu po ba mayele wana zala kaka te que non etika la kaka boy zomona po to batu lobi to koleka alors eza bien tango tozotika ba mayele moko na ba o bazo ya sika ozomona bano bazo botama bayeba pe que non ba papa na biso baya na biso bloni batikela biso ozomona eza kate ba héritage moko ba million mais oyo pe ozo na cerveau tant tozotika yango po tozotika yango na belili bo mutu moko quelqu'un mutu moko quelque part ako profiter na quelque mayele moko boye ozomona toyebi biso tozapina na ba système na mayele wana ya kokoma te zomona toyeba mindele batika ba histoire na bana d'écriture mais to profiter to linga internet o lelo bimi ezala profit moko bona ndenge ya bien na sens ya bien pas to tika ba information moko ya bien pas to tika olie ya komaka toyebi ke mingi neto to loba azana capacité na kokoma te zomona en plus toyebi ke non tango komi faut ba imprimer ba bloc wana eza procédure moko boye e côté mutu cher yango quelque part comme difficile mais awa tona ba moyen mo mundela sali biso internet ozomona to utiliser on a ndenge bien eza na ndenge mabete ke pa batuma ba koma oleka ko rendre ba compte na bango o finga na loko zokene ezo pesa biso rien de tout zomona lelo yo passe au mona ke non na loba ona na loba na finga na sala boy mais lobi na ngotango opusa okumkanisa mamuna okumuza mamuna ndenge mususu alors oyibimaki na monoko no sebimaki comme trop tard zomona yango tant tozoleka na ba télé ba place boy toyeba kapenda message ni nazana yango est-ce que message wana 10 ans 15 ans après est-ce que message wana va rattraper ngate makam na lobby wana est-ce que comme la ngate bombe alors yango faut réfléchir yango to sali ba bloc oyo toza wana poto solola kaka yum to landa biso so wana ba message moko wa lancer comme la biso ba numéro de téléphone za la wana to sala rendez-vous moko boy to bengisi yo to fandi to sololi dans le calme et message au passé. Donc ça va bien nous sommes en train de faire la communauté na biso pardon to avancer to konde liboso et pepo na bana na biso to bana bandeli wana ba mona o nini to vivre expérience nini biso za nango to ko passer pe na génération à venir on va profiter na yango. Merci mingi na ba o balanda biso vraiment on va partager ba blog na biso donc bo continuer bo lembate à partir de wana pena
toza na courage mingi ya kosala barecherche kolukula bino babiloko bateme nini babilo nini tokosolola na bilo sur quoi tokosolola pardon bopesaka biso mpe basuggestion na bino mwa bacritique mpe kozangaka te soki omoni ke kote wana tozokende mpena kitoko te toujours bokokomelaka biso ke non bokende nango bosala boye toza toujours prête ya koyoka baconseil na bino ya kosala biso vraiment bien makasi mpo tokende liboso donc ndenge toloba on a s'abonner te c'est le moment vraiment de s'abonner de koyoka mambo ya kitoko kozala mingi tokosola sur la culture sur culture sur un peu de tout donc expérience mutu na mutu akoya kobeta mwa lisolo na expérience na vécu donc okosunga bamisusu toza wana donc nde nalobaka kaka toza wana mpo na bino sur thème na biso la belle époque donc tokosolola sur makambo oyo eza ya bien tout voilà donc lelo eza nango kaka kolakisa bino mwa moke ndenge nasala bapréparation ya émission na biso nafandi nakaye na ngai notice nazosala mwa banote na ngai parce que on a évité la prochaine sous nous avons préparé psychologiquement on a notre fit quoi on a préparé fit donc nous ça la fitness moya mutu le cerveau pardon et voilà otoboito yamba oyambi mutu okomutu nae lobo liaki nini bloko ni olinga olia est-ce que bloko ngo balamba kango bien non yango senga pena faut zo temps ko bongisa voilà quoi donc on peut ça mbote na ba oni so balanda biso o bazo partager ba émission na biso la bossanité Sir Yolande donc Yolande Mobile à Berlin ba mbote na yangwana vie DV Kazaye toujours ba mbote na yo Jike Jikano ba mbote na yo libota nanga mwasi nanga na bana nanga ba mbote na bino C8 na Bruxelles près de Marelu ba mbote na yo c'est le Gino Hollandais noir na Rotterdam bambote na ope yangwana na lisusu donc baza quand même belle hein? Tout le monde donc Kess Mamengi na Colonne ya ope yangwana Kess Mamengi bambote na ebele na bosani ote bozé belé à la prochaine toso la lisusu ouais tout monani wana à suivre beau partager beau s'abonner beau liker et aussi la bien makasi aussi la bien makasi vraiment de force na biso yangwana to mona sumbala sima bye yo